Donc ba fille belé ba vina bango ko beba ba ko ba zemi na date ya lelo ya Saint-Valentin. Car Dieu réside, car Dieu demeure dans les profondes ténèbres. Nzambe vanda na mulili. Banga nzambe to sanzambe tambona ko banga nzambe. Elenge mwasi, elenge mobali. Papi. Roko Shikaraba. Yenderebe. Je sens la puissance. Yoka ba pe ba faible en esprit. Adaza ina mwasi mususu komo ezaki l'élite. Adaza ina mwasi mususu komo ezaki l'élite avant ko mana Eve. L'élite ande babota kaye. Docteur Patrick. Docteur Patrick. Pasteur Mwakufi na Équateur azo saka na Jésus-Christ na chair akoya police sur place ba kusuba nobi mai ba prophète belé ba kokoya ba kufa kala mingi te bobo sa ba biloko. Est-ce que Nzambe azana ngomba te tika ba distraction. Dieu est partout, Dieu il est omniprésent, omniscient. O même bat na ngomba ke na ngomba bat bavana na ngomba so ba luka Nzambe ba okende wapi ba matel ko batol ce qui au moni pasteur azo me abino na ngomba c'est une église na ngomba ezate boki mana bino bo ta eloko e bomba bandimi lo ezai fanatisme. Chrétien to bité kombo e uta ba chrétien. Et puis na lingma biloko bandimité ba fidèle bindima longwa no mundimi comment fidèle comment chrétien pour nga benga mo ba chrétien te ba chrétien. Mais pasteur on atika mai na ba bassin aina makala kaka yaka na koni pe kwa neti élite Elias tiaki makala atiaki ba koni atimo libulu atie mai atie nyama yo cheka ka mai nzoka nde ezaba makala te ezaba choix carbure. Soit carbi soko sangisa na kata mai ozu alimete obwaki ebimisa moto. Alors un certain moine sango moko na kombo ya Saint-Valentin ya baneko ke no joie ba fiancé ako balisa bango na basimanda kuna bakata bandaku na bakuzu. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Bunde vous mon contrat nanga. Merci à
dans votre émission Analysons tous ensemble. Voilà, aujourd'hui je vais recevoir pour vous le docteur Patrick. Docteur Patrick, thème Nabso Lelo, on va parler de Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ba papa Valentino, na ba maman Valentini. Donc, tu remets au sol sur sujet parce que le lot le 14 février, fête à amoureux. Ndenge toye baka, est-ce que bibliquement pe izalaka fête ya amoureux? Histoire wana e banda wapi? Alors, tu découvrir en lelo elongo na docteur Patrick Béni du Ciel na émission na biso ya Analysons tous ensemble. Donc voilà, un grand merci à mon équipe technique, lelo toza na Paulin Mukendi derrière la caméra, ce qui image des amapé. Yaya, tu vas commentaire, Luka Paulin. Donc voilà, un grand merci na papa Diego Milito. Bonne fête de Saint-Valentin à tout le monde. Biso fête na biso ngote. Un grand merci à maman Gina Amatou, monté ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci à ma sponsor Nanga, Madjabou Gospel et puis Azir. Hein. Donc voilà. Un grand merci à maman Esther pour na Jikitoko Jimagique Adassa. Oyo, eza pour na ventre plat, ou eza détox mincère. Donc bateau va nous quitter moi poids. Vous avez 200 kg, vite, fona 4 kamar, na tikata na 150. Mais recommandé bino baji oyo. Et un grand merci à Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos, pourquoi pas à maman Jenny Beta Industriel. Un grand merci à président Charles Tamboué. Un grand merci à groupe WhatsApp Nanga Mobimba Sol Mbemba na ba commentaire. Un grand merci à toi Nana Bafana, Dalia Onyema, Edwige Kalala, Pamela Kabeya, Eliezer Kanou, Sarah Abouele. Président bébé, maman Nathalie, un grand merci à toi. Un grand merci na maman 4R. Voilà pour les mots qui dit derrière la caméra, sur Rosa même langage nanga. Foué là sur plateau. J'ai dit bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarato, la grande esprit, la première dame. Bonne santé, pasta. Oui, santé bien en Nzambe, vraiment. Nzambe azobate là, et longona bana nyonso tozo kambango. Nakata mosana Nzambe. Lelo le 14 février, eza date munene oyo nazobanda prière na ngai jeune na monde entier bana nyonso tout sanga prière eza en ligne bat nyonso bazali awa prière il y a 21 jours parce que le 14 février eza date moko spirituelle date oyo Nzambe ayibisaki bana Israël basala sacrifice ya kuboma nyama balia nyama wana mbangu na butu na matiti ya bololo pour babima en Égypte. Alors on est retombé tantôt le 14 janvier, tantôt le 14 février, il faut passer à la cérémonie wana. Alors ça date au ban Israël babimaki. Ndé na mona ke note il faut na banda retraite nangai lelo et ça quoi date ya sortie ya libération. Et ça libération pour le peuple de Dieu, libération pour la libota nzambe. 21 jours de prière wana na dénommé en haut. Il y a un soir et un matin. Avant ton état, il faut bouter ça. Le soir, ça peut être des problèmes, des difficultés, des maladies, des chômages, tout ce que et avec un grand thème, destruction du pouvoir du sang par le sang et le pain. Donc, l'élo, à partir de 0h, ma bonne délai bandi parce que prière on ça makaka na 23h30 10h30 une heure du temps on a tout 4 0h parce que mon les africains au bazana poto baza partout bandoki baibi que no herba pumbwaka yangwana 23h et quelques ba mati pour 0h ba bandolo ba maluba ba ngoti ba 1h ti 3h ba sisa ko loka pendant que ba bazo loka biso petoza debout pour na hotelema pendant une année de prière on a ça une année alors tu as série na ba thèmes différents donc 21 jours de jeûne et prière et bandi lelo à partir de 0h donc tu continue kata makamba ba nyos bolanda biso na monde entier so ko rejoindre biso beng biso pour na kota na retraite voilà à quelque sorte santé zamala. Voilà, merci beaucoup docteur Patrick santé zamala. Je pense que thème na biso lelo eza Saint-Valentin. Lelo toza le 14 février. Mais avant vraiment tout côté dans quatre Saint-Valentin na éviter est-ce que vous aurez solo à prophétie word non les mabe prophétie word OK moi prophétie word neloni docteur Nzamba comment ça la makasi
non, comment on peut ça vision en ate? Vision le kamnini. Ah, docteur. On va ni perdre na vandi ba appel. Baudouin, tu es où? Tu es avec Blandine à l'hôtel. Biloko wana eza. Ozomona démonstra. Obi ke nzambe apparemment nzambe akomi kopona ba pasteur au salela. Nzambe na lola fungola mato ya bana yo po bayoka yo. Bikisa libota na yo na kombo na Yesu Christ. Amen. Maman Sarah, la Bible dit si les méchants restent impunis, ils n'apprendront pas la justice de Dieu. Au monde ba erreur oyo bato bazo sala na ba faute oyo. Ba n'importe quoi ba meme on a kat évangile. Biloko na biso tozo marteler, tozo lingate, tozo boya parce que eza lukuta. Ba profession eza lukuta. Au monde ba pasteur oyo bazo sala un an ba mambo ebandaki na ba chambre 26 ya lukuta. De comme moi nanga ozap na za hôtel. To analyser na bat balanda biso parce que émission eza analysons ensemble, réfléchissons ensemble. Papa na mama boy makambo hotel ningi salama. Lelo na mukili lelo. Mobali nyonso mo banga moi ça filmer azo image. Moi ça ko mbali kanga téléphone. De mobali wa moi kanga téléphone ba bomi mwinda. N'est-ce pas? Ba ko téléphone est-ce que ça na mbeto na eza kuna na mesa kuna sona ba kiti kuna. Bilamba kuna na tema ba appel école kana ngo mama na ngai. To réfléchir ensemble tant papa mika maman allo moi na ngo zap na za hôtel. Ezaki bongo te docteur to cha video yango ezaki bongo te ezaki pasteur nda bengi alo Baudouin tu es où? Baudouin zoko koloba te Baudouin tu es où? Tu es avec sœur Blandine. Ah docteur yango te bilo wana te eza lukuta siko téléphone eza kuna mutu nyonso to na vie na ye soki amoni numéro ya papa molimo na ye mutu nyonso to aza na père spirituel. Et ça me l'a ngai na bikino ça me l'a ça mutu nyonso to ce père spirituel na bengi omituna abenga po likamnini alingi nini pananga eza na urgence et vous a dit na futite ou bien que nous avons salmo il faut ça en église to eza na programme en église na benga rapidement to likamo ekui et là au monde na collection ngote batu ba mona nga faux journaliste tango lobi di mo futite ya nyongo dimi ala nyongo dimi ala obligatoire. Dim Mbappé, ça dim te Mbappé, akadim. On paye la dîme comme on paye la taxe, comme on paye l'impôt. Donc, sauf fouti dimité, aux ananyongo, ba démon, ba koya koyi, ba baby simon, on a ba commission pauvre, mobola. Donc, ba toi fouta dimité, yeba ango, au fouta dim, au fouta te, au le baote que non, ngai na vim sa ba pastel mabon, sauf fouta dimité, au kuma mobola. C'est biblique. Oui, c'est biblique dans Malachie chapitre 3 verset 8 au Kititina 11. Nzambe abi pona ba oyo ba futa dim. Ngambo nzambe na ko menacer mutu azo meka ko iba mbongo na bango. Oyebi mama Sarah ba pour muso ba yaka keno ayina ndako no alika côté ya dollar, côté ya numéro ka wana. Ale yango mbongo dollar ezangi tina ezangi forme au perdre yango. Tokati parenthèse wana te na signaler bino parce que eza point mora bien le kinga boye na ko le sangote. Ba puko ba ka ba iba mbongo wana. Oko remarquer batu ba ko esa mbongo mingi. Baza batu bafuta kadimite. Et puis batu bi ba benga biso papa. Naza ba problème nazo mbongo mais mbongo ngona comprendre na simba kangote. Batu wana u ba yaka ko perdre ba biloko wana za batu u ba pesa ba dimite. Oko remarquer l'homme esama na spiritualité. Ono nguma sanza mbongo. Est-ce que nguma akosanza mbongo na zongo wapi? Mbongo nyonso na banque ezana ba numéro d'ordre nde ba sala yango. Na ba FM kuna na G5 devrier Munich batina mboka na biso. Ezana ba numéro d'ordre. Nguma ndenge nini akoya kosanzela mbongo. Mbongo na bazwa yango wapi? Bakende ko iba na ba compte na banque. Bakende ko iba na bandako batu bafuta kadimite. Ndebi bezo bakeno nzambe azo ba jemena. Donc c'est que na ba mbongo ba petit magicien ba bimisa na ba émission ba iba yango kaka. Ba iba yango batu. Quelque part ba ibi yango pas mutu mo aza faible. Nzambe azo signifier na Bible abi que non pour vous je menacerai les sauterelles, les gazam, les gelek, les asiles, les grandes armées envoyées contre vous. Donc ba armée ba yaka so futa dimte ba gelek, ba asile, ba gazam, ba sauterelles, ba koya ba yiba yo na ndenge nyonso. Ba koyi ba pe na ndenge nini. Ba koyi ba yo mo mbambo ba nobela. Ozana mapango no mapango ko mo silo zo teka yango. Okende Chine mabe, okende Inde mabe pona soin. Ti okui ba yibi. Donc so futa dimte, yeba que no ozwa conséquence au payer les prix.
tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, dîme est très important. Ok, merci beaucoup, docteur Patrick. Quand on a dit moi, si on dit, et c'est ce qu'on peut faire, on a critères à pasteur. Bible, apporter à la maison du trésor. Na Malachie chapitre 3 verset 8 na 11 qui t'en a assez. Vous me trompez, toute la nation. Bino nation beaucoup sanga. Patoabi à quoi? Toko son likamnin. Nous avons parlé dîmes et les offrandes. Ah bon? Nous avons dit c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Ce que nous avons signifie ce que pour battre la malédiction. Apportez à la maison du trésor toutes vos offrandes et toutes vos dîmes afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Bon, mais ma dîme à la maison et à trésor, cela veut dire l'église. L'église est un ange de l'église. Selon Apocalypse chapitre 2, autant qu'on a Jean à mon révélation, ange bisabi, zoba lettre au keniko tikango na ba ange ya église. Donc nous avons mené sur une église, mais on soit une église mobimbate. Il faut atteindre la lettre et pas ba ange église biso ba pasteur. Ba pasteur ndinga nazara ange loup. Parce qu'il y a des anges terrestres et des anges célestes. Selon Jacob ndinga monaki, tant on bande ko voyager, azwa ki libanga moko asai lokola coussin. Tant on lali à mon échelle, eza songe na ngona lola makona ngo tout na mabele. Il a vu les anges qui montaient et les anges qui descendaient. Les anges qui montaient allaient en haut, c'est nous. Nous montons dans le conseil de Dieu. Et les anges qui descendent, ce sont les anges spirituels qui n'ont ni chair ni os, qui descendent vers nous. Alors, bimba on a temple kopé ça. Ngaïnde ancien, ngaïnde paka. Na koyeba nino esengé na sa na yango. Donc la Bible zoba na Jacques chapitre 5 soko kitinase, la religion pure, c'est que Dieu le Père aime, consiste à aider les veuves et les orphelins. Ndenga na ukansanga bité oyo eken pas ba orphelin, oyo eken pas ba veuve, ko sunga pi bato bazal ko ba lévite, bato ba sa la temple, donc ba musicien, ba chantre en église, ainsi de suite, ba vraiment quelque chose pour encourager bango. Donc voilà en quelque sorte dimba qui ne peut pas monter ndeng batum suba lubaka ono babola na bazana barabara kuna ngana que no pesa bango ya on a pesi dim on a trésor et kendara wapi à la maison des trésors dim na zo bisa o vérité ezali salaire ya biso basali na nzambe vérité angwana vérité yangwana ah te pole serele docteur Patrick bako sabiso ke kabela nzambe nayo te do ta fongola biso ga yona linga o rapona vérité nzambe na ngai mama sa obi yo za mystique ngana kokaka otepo oyaka otikela ngata morte question nyos to za nga mayele faut na répondre à tout nzambe te do ta yebso dim wana kasi bana dim tamba ko tika na maison du trésor biso nde bato zwaka yango biso ba pasteur nde dimeza ya biso ni to yeba nini osengi to sala tamba ba no pesa nzambe okomona etebo akiti azwi dim to azwi mbongo to azwi offrande ale yango ya salaire na biso eza salaire na biso bible le bible na 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13 bible le bible ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Car j'ai ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Au monde nazalia, na vivre l'évangile. Moi, si nanga bana makamnyos tout parce que nazo annoncer l'évangile. J'ai ordonné. Donc eza hors de moi nzambe ko simba yo. Nenga simba yo le 1er janvier otinelinga mbongo. Ngana senga yo. Lola ne muté fongwami. Et le but que nos mamans sera pesa docteur Patrick Mbongo. Donc nous avons mettre la futanga ndeni. Na zo saka loso ndeni na olia ba soso ndeni nzambe asimbi o monde nzambe afuta biso. C'est comme ça, ya on va apporter à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Bon, natango kala nzambe a ordonaka Lévi. Lévi ezali lokwa neti azali mwana ya Jacob. Mwana ya Jacob voilà. Bangonde babane ko percevoir ba dîmes bande ko na bango nyonso parce que Jacob ezali na bana 13. Na bana mibale oyo Joseph apesa ki Manassé na Ephraim akoma na doga net 15 tribus d'Israël. Siko ba tribu nyonso to wana ba oke misala mais ba Lévi ba no ke misala te fo ba tika na temple ba vandi. Siko ba nyonso ba osala kuna ndi ba yana ba biloko na bango ba offrande ba masango ba ngombe ba nani et en plus ba ko yana ba toro so muta sumuki akoyana toro toko joyer na tango wana ba Lévi ba kozwa toro ba zuba mafuta ba partir eza essentiel ba tumbeli nzambe milinge mati nzambe o bénéficier na solo milinga nzoto nyonso tikal ba mipende ba maboko ba makolo ba sacrificateur ba simbi yango ba kolia yango na ba Lévi ba portier ba chantre ainsi de suite tala moto wana ti Salomon aya ko bonzela nzambe ba bi 120,000 brebis wana lingwa mo mate comme na chanson ba osangisi 120,000 brebis 22,000 bœufs. 120,000 brebis wana banemba oliango ba Lévite
nakata ba lévite wana ezaki na ba nazirien bato banokata basukite lokola ba espèce lokola ba Samson. Alors donc dim ezande biso ba saint nzambe parce que nzambe a ordonné tout vivre na évangile. Donc tout monde a nzambe te nzambe ezande biso. Na ba cop mbongo adi mama bato asenga nzamba pambola ya pesa ata mwana mbongo wana eki osombela chel moko jeep mbongo wana eki okotisa pasteur na hotel mbongo wana siko tango topesaka dim soki mbongo wana ekoyi na pasteur wa asalaka ikobo na pasteur wa asalaka bosoto na pasteur wa abangaka nzambe te sor na ngam napesi dim ozala wapi yo moto opesi dim mama Sarah merci pour na motuna wana yo moto opesi dim o respecter nzambe oyo kopesa dim dans la maison du trésor pasteur azwi dim pasteur pétage pasteur n'importe quoi azwi mbongo wana ke komema basi na boîte yende akosamba na miso ya nzambe parce que bible ezoloba boye nous les prédicateurs nous serons sévèrement jugés biso baosambisa biso sévèrement oyebi biso baosambisa biso sévèrement cela veut dire baotikata ta mort tomeki bakeno bomeki bazongi no boye alors moto azopesa dim aza na problème te azo respecter mais il faut pe nzambe afongolo miso dim neke pa moto bien ezate no pesi pasteur akosala pétage après azwi sida kuna po opesa dim po badim ezali mama badim somo no dim ya $100,000 mbala moko ba tso abonné pasteur mo boya asala chaîne la télévision akuta na mwana 18 ans na Genève mwana mto akabela $100,000 n'époque wana mbala mo jeune fait 18 ans ni pasteur asala chaîne la télévision mbala moko. Donc au monde a payé mbongo mais pasteur a sa chaîne à télévision mais ba mususu ba ça n'importe quoi donc c'est un peu ça makambo ya dim alors likambo ba ne lo ba wana ya question ya liboso wana biloko wana soki moi ça mbali baza na hôtel téléphone eza kuna mobali wana ko yamba te que non papa zobenga papa je suis à l'hôtel ni te tika biloko wana tala ata nabi ata makio na yango ba yekola ko sa makio na yo pasteur tika ba vantir boyeko tika ba wane ezali nalobi makio na wana eza ya bana mike donc azomeka kokosa me ayebi mpe okosa te ameka koyiba me ayebi mpe oyiba te donc totika baventure wana tapesa na banimero ya bato ya whatsapp mobile na okomone tel aza na whatsapp boye vraiment boye biloko wana eza bilo ya lokuta nga nayebi kobanda na pasteur ya pétage tina mwana suka mokusi biloko basalaka wana keno moto akozala miso na masina bavandi kuna engagea bato na masina kuna lokwa mwa groupe moya bato moko bazana bazwaka mbongo bato wana bakosala role nyonso tu bato wana bakomi makoka bato wana bakomi maveugle akomonte pièce moko bato wana bakosala scénario nango monde na théâtre parce que nga nasala théâtre so balingi bazwa bino baprise de vie bosala casting bakozwa pena bokozwa no tano ya kosala scénario bomeki yango na exercice nano donc bato baomeka exercice so ye na église miso na yo elalala te zala na courage ata pasteur na beti yo fire kweya kaka ata okwe mutu ebeti na bakiti korevese nga te lela kaka zalaka na kati ya onction donc biloko wana bato barepetaka yango déjà soki barepete yango tala peuple de Dieu nazoyebisa bino évangile lelo ekomi ya kobeba biso oyo il faut bosoutenir biso na prière bosoutenir neti dernièrement sirène moko atindeli nga message nayebi te so nakolakisa yo sirène atindeli nga message na téléphone oyo atindeli nga message abi naza na posa napesa yo $50 millions benga ngai mais ko revese te ozomona soki naza moto oyo naza lokoso na bambongo zela voilà yo moko tanga yango wana mbote na yo ezanga madame Jacqueline eza basirene oyo bima na toilette na bisika bikauka voilà naza na posa nasalisa yo na mbongo eza $50 millions benganga siko apesi yo su numero yango batela secret na yo omoni donc yo mo omoni mama Sarah na bombi te mpona koyebisa yo bayebi bo baza dans les vrais dans les bons nde baomeka biloko nga na okena $50 millions wapi sikoyo même ata lobi na okena ngo wapi soki nzambe abongisaki no na okoma mozwi na okoma bozwi soki nzambe abongisaki no na okufa mobola ata nasali ndenge nyonso et puis bible lobi na proverbe boye richesse koluka ngo te soki oluka ngo na makasi ekobota mapapu epumbuki ekimi donc so ofandi kaki no nakoma riche naleka baninga eya te eboti mapapu esanini epumbuki il faut ozala calme mieux vaut manger du légume dans la maison de tranquillité de paix que manger la viande dans la maison où il y a des problèmes de querelle.
50 millions de dollars reçus na zui yango so na ndimi na bengi mwa mwasi oyo numéro ya madame Jacqueline soki na bengi yango mbala mo ba olesanga banyeye na banokoma ko invoquer na cimetière ba 2h 3h et comme que no boma mwana et comme que no boma mwasi et comme que no boma bandeko et comme que no ndeza boy bako s'appelle mo que no babibo ba commission koka ba pollution likolo la taka pantalon pose rambon mbo yango za natina nini mission moko otokufa azana ba mbongo ba chenete mbongo ebele atiki ndako te atiki bana te so ozumbongo nyoso succès obotité oteki soki mokongo soit disant soki paraîtrait bon yebisangai. La Bible dit à quoi bon sert à une personne de gagner toutes choses ici sur terre et qu'il perd son âme. Alors biloko ba pasteur bazo ça les aventures. Chambre numéro 13 ozana mupende ya Natasha na mupende ya chocolat. Batu ba une église. Okali soya kale soya rose. Batu ba une église. Moto alati penda sapato na ye a repasser. Moto atie cravate na ye. Aye ko sambela, aye na série akomi wana papa mukolo universitaire afande na mwasi na bana ye ba ko ka parole de Dieu pour bazwa vie yo telemi je n'ai pas le temps pour prêcher la parole de Dieu, je vais donner la prophétie et nzabwe mama olati kale so chocolat et ça bisonini kay docteur mukona yo pour le bala nga tuna prophète kana lati soutien kuleni ya komo mona na ba soutien go eza lokuta to benga ngo montage ba benga ngo montage ba benga ngo CD biso kende en église musu na koma mungana boya koteya na comme une église wana pasteur bimiselinga papier basala ndenge nini hakobimiselo papier wana kozali mso bikeno mama sakaza na motoka jeep arrière azana jeep mususu kombo telmo atie déjà papier wana mama sara ba niveau ne azwaka mbongo ekoza ba $100,000 par mois ndenge zana pasteur tango beta prophétie beta ke nonde za baza mwasi ya papa Diego bazana bana mibale mwana moko wa dasa aza mwa pembe yo loko za invité ba CD et pas ba pasteur ndeza CD mais pas ba frappé za A1 yango wana ti mama saratika omoni ba biloko oyo sozo banga nzambe te nzambe pasteur mo akufi na Équateur awa azo saka na Jésus Christ na chair akoya police sur place ba kusu ba nobi mai ba prophète bele ba kokoya ba kufa kala mingi te bo sa ba biloko wana ba CD wana naza wana biloko wana ba CD wana basi ba CD ya liste déjà wana nde ba tela kao liste ba ti ngana obeta no masoni ba tela ngana boya na ngote amino ça sont des aventures na boya kotea na bi jouer la parole de Dieu biloko wana ko bisanga. Si le Seigneur me dit quelque chose à prophétiser, je vais prophétiser. Au moins à ce que ce bâti va bloquer avec non maman ça liste au moins prophète bandi Roko Shikaraba yenderebe je sens la puissance yoka ba peu ba faible en esprit papa je sens la puissance de Dieu, je suis un prophète na to sala 40 jours na ngomba est-ce nzambe za na ngomba na nzambe za na ngomba te tika ba distraction. Dieu est partout, Dieu il est omniprésent, omniscient. Au même bat na ngomba ke na ngomba bat ba vana na ngomba so ba nbalu kanzambe ba okende wapi ba matel ko batol. Donc c'est compliqué avec ce genre de gens où va même battre ngomba puis bande monsieur soit complexé au pasteur même battre ngomba au monde a yepe abi pasteur bon même biso ngomba te pasteur na bango puis note ba no matangomba chaque mardi est-ce que nzambe ayebi sio que no matangomba nzambe za ngomba te bonne église non nzambe za te ndenge ni ce qui au monde pasteur azo me abino na ngomba c'est une église na ngomba za te bo kima na bino ta eloko yebo mabandimelo za fanatisme. Alors pasteur tango banda que non je vois, l'Éternel me montre quelque chose. Et puis autant comme on zam. Une dame. Azamwa pembe boy. Akangi miswe. Abaluki ota la binote. Kombo ne amboka. E banina te. Et suki na a. Je vois. E banina te suki na a. E banina te suki na a. Au moins peut au calculer que no tola. C'est que zanga. Maman tango tombo le bateau gangi. Prophesy. Et tant que beta sikoyo professionnel albani ko bomoni tola c'est banana te suki na a nzama zotal sanga ozana mituka moko bo me ozana bitumba moko bo bitumba ngo ndenge nini ozona ngo kene poto me poto nzeleza ko kanga mayeko fongwama mobile na azama moi choko frappante atika mo mandef bout comme on banina na die yo mo bi Diego yo mo succès abia justement église bagangi professeur et au monde que notre suka nango l'Éternel me recommande de faire une offrande. Une offrande. Il faut que tu sèmes. Tellement va bête, va prophétie à bon à l'okuta, malamoko s'aimer. Va prophète autant que moi, va coûter ma nommé à ma sanga. Que ça n'importe quoi. Tu vois un peu. Moi, je déteste à ces choses.
La Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Maloba on a annoncé ça maloba na Nzambe. Zala fanatique à Jésus-Christ. Linga Jésus-Christ ko linga batute. La Bible dit ne te fie même pas à ton ami, même à celui sur qui tu poses ta tête. Car les gens auront pour ennemis les gens de sa propre maison. Keba, ce sont de n'importe quoi. Les prophètes moko petit moko na bandal. O qui appelle ici moto na kat église. Abeti biloko bananyo. Abimisi moto na kat église. Nzokande moto abimisi na kat église azo bisa tabi aujourd'hui le miracle d'Élie va se passer, va se faire aujourd'hui. Aina mamakala. Abi mon Elias sakinini azo bakoni. Baiki na nini? Baiki na mai. Basopaki bakati nyama. Après abele linzambe moto sani ekitaki. Mais pasteur on atika mai na babassin aina makala kaka. Yaka na koni pe kwa neti elite. Elias tiaki makala, atiaki bakoni, atie atimo libulu, atie mai, atie nyama. Yo cheka mai na na makala. Nzoka nde ezaba makala te. Ezaba shoa carbi. Shoa carbi soko sangisa na kata mai ozu alimete obwaki ebimisa moto. Ngai nazaki invité na beka kinoza pasteur ya sola bensinga na hotel. Mais na hotel ni lokani ti lobby. Siko avant matin na ye, il faut avant na te il faut siko ya atia po apesanga idée ndeni na continue. Ndi asaible wana te aka esute. Oyebi siko abi bo mona miracle lelo. Azui makala atie wana. Azui nini azui ngwati na kata mai. Oh shoa karibiso tina kata mai e bando mate bimisaka moto. Abi makala na kata mai ndenge lia saki. Siko azui ba enveloppe atie wana. Pouf moto bimi. Mususu asala ba biloko ndenge wana azui ba enveloppe. Ai boya na ba enveloppe na bino bocha ba problème na bino na boko ba requête na bino. Atie ba enveloppe wana. Nzoka na ba enveloppe mususu yatie mabanga shoa karbi wana. Aboaki mafuta. Tant abwa mafuta tant ba mele wana pouf mamo ebimisa moto. Okay. Notre pasteur à la puissance ale. Tala ezaba lukuta ba biloko oyo zianan. Osai biloko bongo. Mais bat bazana problème l'église. Makambo esilate. Ngaso benginga docteur Patrick le prophète Mobix na koyebisa autobonde la nzambe. Soki nzambe pendant notre temps de prière nzambe a lobby message na koyebisa yo. Soki alobina bandoto a lobby na koyebisa yo. Soki nzambe a lobby te to bonde la tia koloba parce que c'est un Dieu qui parle et il a des oreilles pour écouter. Biloko wana bandimi na ni bokola. Hein? Et puis na lingma biloko bandimité ba fidèle. Bindimandi mabandimi bindima. Lo wana mundimi. Comment non fidèle? Comment fidèle? Comment chrétien? Pour nga benga mo ba chrétien te ba chrétien. Chrétien to bité kombo euta ba chrétien. Chrétien. Au moins moto nyonso tout na ebité. Chrétien euta wapi? Ba Christo. Christianisme. Papa, na lobi ceux comme on les Sarah. Saraïsme bien saraïste. Ceux comme moto za Christ, il faisait des chrétiens, christianisme. Ceux comme chrétien, Christ. Et où t'as chrétien? Ouais. Donc, bato obandimela Yesu, il faut pas bien ba chrétien. Donc, ba christianiste, bazana christianisme, ba chrétien. Chrétien. Christine, chrétien. Aux hommes, bandimia Christ. Alors, la Bible vraiment est l'ok oyo. Ne ba comment la Bible parce que la Bible française a traduction les chrétiens. Donc en réalité, ba traducteur on basé ba chrétien pété, ba chrétien té, baza ba to ba sambela raté, baza ba théologiste, ba théologien, baza ba archéologiste, baza ba chercheur, ba comme la Bible par rapport à ndenge ba samusana ba ngoya ki archéologue, ba chercheur, ba comme on ten esprit le roi net que non ba ko salaire. Et ngai na lingaka ba benga bino ba chrétien. Soki le totie tembe na osenga molimo na nzambe asosolisa yo. Fongwa no missionnaire. Kombo mettre na biso Christ. Alors christianisme Christ on va battre Christ. Christ, il faut ebimisa ba chrétien, ba Christine. Ba chrétien, chrétien. C'est quoi? Et où ta wapi bloko mususu? Nous sommes makambo mususu pesoka ba mvutuma ba kilo. Au moins ba chrétien. Makambo mususu ba mela ka ba pasteur bazo sakana na bango. Azoma no pasteur neza we pasteur azana basi mibali basi misatu. Net pasteur moso ke kabinda wa côté ya RTNC. Abala basi akumi na basi 11 sur 14. Bango nyonso ba vana ndako moko. Abi azo bala lisusu.
pona ye polygamie Abraham azali na basi mbale nzambe azana mwasi Yesu abi que non au commencement il n'en était pas ainsi. Ada azali na basi combien kuna zote ya mate ya moko que non Ada azali na mwasi mususu comme ezaki l'élite avant comme na Ève l'élite ande babota kaye yoka ba enseignement zo pesa pona kwa mburbi ban na nzambe donc c'est compliqué avec cette histoire. Voilà, merci docteur Patrick. Tu as commis vraiment une super émission à Bisso. Donc, thème na Bisso, nous avons une émission Saint-Valentin. Ils ont le 14 février. Nous avons pour la fleur noire, fleur rouge. Donc, Saint-Valentin. Docteur Patrick. Vraiment. Saint-Valentin. Est-ce biblique ou pas? Maman Sarah, on a évité par coïncidence. On a évité Mambo Saint-Valentin. On a une date est sortie à Bana Israël. Égypte. Maman Sarah, ngai na mutu na ngai na biki no date wana, eza date moko ya libération le 14 février. Alors ba ko profiter pour na makam na bango à Saint-Valentin. En fait donc par coïncidence na bimai na ngana lati bo ça esprit que non seulement à Saint-Valentin on donne azata na idée mais ce qui ba bien ça fête ba mourir. Eza no mabenante. Fête ba mourir. L'amour est biblique. Mama robala na mwasa mbali baza malamu ba fiancé c'est biblique. Alors ce qui n'était fait on les allés au réveil amour eza mabete pona ngai ba mourir ba savourer amour na bango papa yela maman ce qui cadeau papa yela maman ce qui fleur maman zala gentil na papa mais si le plan biblique est lo wango ba lobelate. D'ailleurs fête wana ya Saint-Valentin uta na wat mama ça fête wana et uta na Rome et uta na Rome empereur Claude II, empereur Claude II, les gothiques. Yé mutu a peki saka mutu Saint-Valentin qui est non à ça va fête wana. Saint-Valentin zaki na moine. Alors l'époque wana babi tumbe bana osalama ebele. Bomo ka mboka na bino boye. Mboka mususu bitumbe sani ba botul bino mboka na bino. Ba conquête bana osalama pamba. Alors yé mutu empereur Claude II alingi ko battre la pouvoir nae aye ko historia bibo na lingi su makamba ba fiançailles mama mabala lisuti parce que na mona mibali bazo mi pesa trop na bolingo so tini bango na armée ba bunde su biente so ba ke bitumba kuna bazo gagner te et na mo ke no ba ko boto la biso mboka alors a interdisait que non makambo ya mabala esa ma isuti alors un certain moine sango moko na kombo ya Saint-Valentin ya baneko que nos joie ba fiancé ako bali sabango na basimanda kuna bakate bandaku na bakuzu tanga zo bali sabango c'est alors que non sango eye ko panzana eye ko komati et pas ya empereur oyo Claude II ne Claude II eye ko kangaye akangi alors date wana na 494 yango ezalaki date o ezalaki marqué pona ezaki marqué na fin hiver nyonso le 14 février 494 le 14 février 494 date ya fin hiver ba fetaka feti wana ya Saint-Valentin parce que ezaki na pape moko pape Géla premier habité makam o loza ba Saint-Valentin o makam ba amour bo longola yango bo tiesko que no date on est commandé pour na ko célébrer nga donc pape alinga ba célébrer ndé ko fixer date le 14 février et pour la maman Saint-Valentin je pense que non ils a fait moko bibliquité batu ne ba profiter pour na magam oyo mais ma bébé soko malakata a fait en père Saint-Valentin au moins que non lelo infidélité au salama moi si me suis pas mbali na sombele et lamba noir rouge té mbala moko moi ça ko boya mbali na akipe côté mususu ou soit ba sombele memuli mabe et continue pas bimla mbali mususu. Donc voilà ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Batebele barotika nzambe, batebele bakonomela masanga et puis batebele lelo nde bayaka kokuya na ekobo lelo. Pour la Saint-Valentin abi na banga na nzambe fait des amours et puis esprit wana o ekobo ya impudicité et tambula lelo fongoli ba mapapu nango. Et ko tambula ko luka bato. Ata muto azaki sango, muto malamu, mais moi lelo habité. Donc ça Saint-Valentin tika quand même que non. Pour un costume, moi était donc tout le monde m'a dit donc l'élo terrible. Là on a compris que n'est ni l'élo kaka. Pour un MP déjà réservé.
ba chambre ko za réservé mwana nzambe to sanzambe banga nzambe date lelo eza date moko eza biblique te na pesi historique nango ndenge nini makambo ngo yaki ndenge makambo ngo ekomaki donc so za na fiancé no bien so za na mbali no bien ça il a o esengeli ça il a o yako linga c'est un peu ça mais lelo bato bele pe vina bango ko beba bato bele ba ko zo pe sida lelo bato bele ba ko zo bazemi lelo et puis mbale beba ko wanga na basi na bango après avoir quelques 2 mois ou 3 mois oh non papa na monate bana mkolwana o te maman nga na ebi ngote et via batu ya ka obeba te et baby via ba jeune fille et belé pona mko alelo Saint-Valentin donc je te demanderai na mko alelo kangama na Yesu Christ zana ndaku na yo suzana fiancé na yo beaucoup misanzambi kaka bovanda bozande bozalaka beaucoup misangote eloko mo botia na mutu po ememela bino ba démon wana ya kokotela bino et au bébé Saint-Valentin ba otia couleur rouge couleur noire nde ba couleur nango. Or couleur rouge eza couleur moko symbolique. Couleur rouge eza couleur ya adoption ya rédemption. Makila na Yesu Christ sopana ki na Golgotha po na biso couleur rouge eza symbole ya salut. Eza symbole moko ya mabete parce que ba sacrifice donc ba fille belé ba vina bango ko beba ba ko ba zemi na date ya lelo ya Saint-Valentin. Okay. Et puis bazo ça la ba couleur ou ba couleur on va comprendre pété. Couleur noire, couleur rouge. Couleur rouge, eza couleur moko significatif sur le plan spirituel. Ezo connaître ne ba saka na mamba Yesu. Parce que couleur rouge ezo symboliser le sang, l'adoption, la rédemption. Yesu tango akufi makila netangi. Po biso to zolobiko. Bazu couleur wana ba commission couleur pour na ko saka na yango. Sur le plan spirituel, c'est que le diable est en train de minimiser le salut, la mort de Jésus-Christ pour battre que nous sala mabe. Ozomon. Et couleur noire, ils ont couleur il y a force. Couleur noire ils ont ensemble il y a couleur nion surtout. Couleur noire ils ont symbole de protection. Bat baye barate bakasa couleur noire ils ont Satan. Est-ce que notre tabernacle est Nzambe na désert Nzambe exige qui na tabernacle wana couverture na ngwe likolo il faut ça couverture à poisson dauphin. Poisson dauphin ça couleur noire. Donc temple Nzambe bande ko zipa ma ko batela mana poisson dauphin à couleur noire. Couleur noire ça non couleur ya protection. Et puis Nzambe avant na nesika mulili, Dieu habite dans les ténèbres. Au commencement la terre était informe et vide. L'esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux, il y avait des ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit lumière, il n'y a que 6 mois. Mais Dieu habitait dans les ténèbres. La Bible dit ce qui est révélé c'est pour nous, ce qui est caché c'est pour Dieu, car Dieu réside, car Dieu demeure dans les profondes ténèbres. Nzambe vanda na mulili. Alors couleur on est à couleur à force. Donc bazui ba mystère ba mystique ya Nzambe balinga ba étaler en on est na ba buzo ba moko. Même étant un magistrat, la couleur noire, avocat couleur noire, moi pembe mouké. Et là, ça a pouvoir. Nous avons le pouvoir comme Dieu de juger, de faire voir que non, là où il y a la droiture, peut-être là, moi pembe mouké. Mais nous avons le pouvoir de juger, de donner aussi la mort, même la condamnation. C'est ça les attributions de Dieu dans la couleur noire. Donc couleur noire, à pas na kwa kansaka qui nous a moulili mabe qui ndokité parce que na butu nzampe ça na butu. Okay. L'ange de l'Éternel qui a tué tous les premiers des Égyptiens était passé la nuit. Nous moi mutuka lali natonga la muki akoli. Mutuka lali natonga la muki mine boti. Oloni fololo ola mwana tongo et boti na butu makamusi salmaki opération. C'est notre Dieu. Le diable travaille la nuit, Dieu aussi travaille la nuit. Quand vous aurez raté butu comme magaga ya Satan. Na Juge chapitre 6 verset 25. Ange de l'Éternel a coûté na Gédéon na butu. Abisi Gédéon kene buka hôtel ya bali ya papa na bino. Tonga hôtel mususu kaka na butu. Donc makamu nyonso sila naki na butu wana destruction des hôtels ya bal, construction un nouveau hôtel kaka na butu. Donc Dieu opère la nuit. Donc la couleur noire, c'est la couleur des mystères de force. Alors et comme on a Saint-Valentin bazu couleur à force, na couleur à rédemption, par mo saranangu. Non, ça c'est l'inspiration diabolique. Ya on a pape oyo, j'ai la première. Alors ba ite mukolangu comme na mukonanga, bo na adorer na binongai. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrick, pour moi éclaircissement dans ma méthode Saint-Valentin. Donc, comme vraiment dans cette émission, j'ai message nini pour le passage dans une émission Alléluia à Saint-Valentin et puis moi ma dédicace. Merci beaucoup. Message na ngeza boy banga nzambe to sanzambe tambo na banga nzambe. Elenge mwasi, elenge mobali.
bato baza ba marié papa pesa maman pe flirt et c'est comme ça sur libala te okoma ko nyokola mwasi na yo kanisa tango lingaki azaki jeune fille chouchou bijou coucou nana bakomba bien ozaki nango pona ye lelo akomi mama bana yo l'accès bolingo chérie lié bimisa ye sala ye bien sombele loko pese cadeau ba papa misu ba obeta na basi na bango pe lelo yo ulambi te abeti mwasi donc c'est pas bien. Donc pour les amoureux ceux qui sont mariés je vous demande ya kozongisa bolingo na bino so sika et kozala bien makasi mbote na ngai na pesi na ba onyo so bazolanda biso rendez-vous ezali lelo à partir ya 0h le 14 février tobandi retraite na biso ya 21 jours na pesi mbote na Maeva koko ya Maeva na pesi mbote na mami na pesi mbote na papa Noël maman Solange na papa Joniko na pesi mbote na ba onyo so bazolanda biso titi bwana batiti na pesi mbote na Maman Jocelyne, Nzambi apambola bino, Nzambi apambola Mosel na Nzambi munene awa na tsangu, papa Placide, Nzambi apambola peyo. Apambola maman Sarah pour na invitation na yo kolbe makambo à Saint-Valentin lelo et puis na papa Paulin, ce qui m'a j'ai mis malamu ezayi, na pesi papa Diego Mote, vraiment Nzambi atombola susu Sarah to la TV et Kendel Bosso, Nzambi a pouvoir na moins déjà ba Pas sponsor. Pas sponsor, déjà donc Tikaba Bagsam. Amen. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Maman Mokope, Maman Moko Vumba. Maman Vumba, la Naroma Kasming, Azana Croix Rouge, Maman Vumba. Abia Osoma Bloko, Adasa, Aliatina Mong, Havage Keba, Kongana Bisefo, Kirifo, 14 bouteilles. 14, Yakanse Soria Soma, no Mandam, Nangabite, Kirifo 14. Maman Vumba. Na pesi mbote. Merci maman. Vraiment Nzambe apamola. Merci. Sarah to la lukaka yo ataki komo na. Maman Vumba na pesi mbote. Voilà, merci beaucoup. Émission na pesi suki awa soko sepeli nango partager ou commenter au tikeli biso ba remarque et ko sala bien. Portez-vous bien. Bonne début de la semaine. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.